mambo ezata normal. Yo ngo comprendre makambo ndenga. Oh mais donc ça la famille nanga. Donc ça la famille nanga. C'est toi qui m'as pris. C'est toi non? C'est toi qui m'as pris là-bas. Mais Luca Plasino qui va la Canadien Nazara. Ah faut vendre. Ni non mais ko fa na eza kwa mutako. Amengani okende. Na okende te. Kena ponga bikela la kuno ayo la. Nani? Ke ponga bi. Ta ko nga tozo nsanga susi maman ya papa na ba kufa monde. Na ba yebi ke batika na maboko na yo le ko mo saba maman buzoba. Yo ngana na kanda moni nga kuna za mera kufa. Tia kufa tina kona age na tikala mela libele neto kikeba. Siko sel. Ya ngwana ngo bimisa kama maman nyo swa. Nabi kese ndo ke ponga bi. Tena zao. Tende sando awate. Ene ko mani na ngo. Tango ziba blona to bebisi. Nalo balalo bate ndo na ko miso bala. Ngana mbona pasi na be akuna na luka mbongo yo. Be nini yakimuib. 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 Alongolo senglo. Ngana be yakimuib. Na kende sikate. Bomba. Bomba. Moi muke ya. Mais pesa mboto no pesa mboto. Maboko ya salite. Keba. Na luka. Moi je suis pas nétiqué. Moi je suis pas nétiqué. Hein? Je suis pas nétiqué. Je suis bien une fille bien accradée chez nous. Mais non, il faut pas laisser mon problème. Ndenge na solo ba aba solo ka makasi nazana posa ni na protéger o senga pardon na batu wana. Non ngona ibero kwa ne batu ba lukanga. Est-ce que yo poko zotambo na yi? Tous en a chaque temps veilleux yo sali entrer on a problème à base. Attends to so na wa mun ka so ma. Allo ba problème on. Quel problème? Yaka na libisa yo na ide o sandi ko na mobali. Ozo sala ba dégâts o eza mabe ba ko kanga yo okota dernièrement ba uta kanga. Dégâts ni ngasali. Tu sanga dégâts petit le mayo to Zela na kontele o to sana Zandu. Zandu hein? Oui. Yo mo loba. Aloba. Zandu 1. Mais mariage combien? Oh, yo mariage yo contenu nous ana libala na ya nana sali fetamba ya non to yoka ngana yena cameraman nga senga pardon c'est fini nana mutna senga pardon ta pas ngai o senga pardon nga o senga pardon en tout cas batunyo surtout ba Hollanda yo il faut o senga pardon garçon omoni ye yoka ngai ngana mutuna wa ide yo tala boye senga pardon na public ba Hollanda ndenge ozoleka leka partout ozosamaka mama be oyo batu bazo sepela nango te senga pardon na bia Nazolo bananga awa olo bana yete. Olo bana yete. Na bibo yo kana senga pardon yo takeki. Otu nanga takeki. Boto pusa no liboso gas. Ngana yiso. To pusa na awa, to pusa na awa. Na ya tiena bambila bakanga ngo pusa. Ngana ina basoda, na basoda. Na tension na mabe. Pomba obi kana linga ko pona osala ngo. Te ngamu ta ko linga te ngana diabolos ko fa osimanga na nzoto. Osimanga na nzoto. Yena di vacation. Oh ya pusa na to coopérer, pusa na to coopérer. Pusa na to coopérer. O juste ngana comprendre yo na yaka. Mabena yo luka ba problème obanga ka yaka to pusa permet. C'est les animes. Te na simina te febe ya simina. Sikazo ka nini wana sipo. Na monoclair. Calme. Pomba. Na continue le pona bino na ko salo mabeti. Yebisa public oyo. Ozo sala mama be deva bango, senga bango pardon. Ba te belé bazolanda yo et surtout na www.congoconnectiontv.com site il y a profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord, Papa na Destiny Moseka. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de cette émission internet animateur wa benda botete. Yé wana na se présenter sala et loko on a sengo. Mais non yo kutanga de bala petit la ngamba moi c'est Monique wa mutu babe o soini ça ina kuti o soini ça. C'est notre le problème de nos familles et ça te concerne plus. Moi je suis envoûté depuis ma naissance. Au travail français pardon pomba yaka to solo là. Champion za calme. Ya ngalo ata bolo wana parler na ngwa. Non benga nyama. Pombo zo mona. Monique bo saka na ba. En pleine émission zo benga nyama. Tu as bien on y a maillot belez dans l'ifanta parler. C'est bon. On l'ifanta no parler. On a mukolo. Na habité nga age na nga bo bandaka manzela kenda na carte électeur na ebande li soute ayo ebika. Parce que yo mo mukolo age so ba age na yo te. Te mukolo nzoto.
Ngana mwana 80. Mwana nini? 80. Obotama na maternité. Ngana botama te ngana bimamba mobo e. Nde nini? Maman mère bakanga wana ba vérité. Mère bakanga ka yen hôpital. La rezala te père akatie braza ke no daiso neni to ebité. Mais mère tanga botinga bakanga na maternité pona la ngape muke na kola ti nzamba pamboli kana kati hôpital na kola na kona 8 9 ans na zika cop moi mike na hôpital pona bimate tana zimwala na kati hôpital na kona kati hôpital moi ba kopa mike na kangiska la na keti na direction na foot na si mère to bimade to libéré wana oluki mbongo futi so koli à l'aise à l'aise tangane la kola bo ata libérer la mère na bayate tiko simana nzo même libérer la mère na na baya ngote ah bon yo bi ga libérer la mère mo des armes no ko belé bien nga ta nkaka na benaka na kwena nga yo ebika donc buda libérer la kola bo na mai ba tu bolanda biso boyo ka muta boye vena abude libérer la mère plutôt yakuza siko utako kola kina nini na kolika na mai na mai ka ya pamba onde ka gele siko bude ko melango point te microbe na nini mama na ya via libosa ba ya mi bale poto a 8 so ngapeli sumu tasuka bani na taigala bia simbate ya desa mais j'ai les rayo en tout cas batu bozolanda biso bo comprendre muto to za pembe na ye na pesi merci beaucoup na assistance bande ko nyoso maré théâtre ngo bazo bundisa ngo Dada International Mireille Bopulenge et puis Barcelone au kalamingi te nazo loba déjà ki na yo baksa ta bi petit na ozo tamo te roti elimisa yo bina sola mone na ra sentiment mais moto abo na ye na ye yo mto omoni siko na yaki na ya zawana senanga na bulelo bitolo bikuna bo voter na ma président république bomba yo pena ndenge na yebi yo pena boye bozala les netinga son président république belega prestation ya serment na yo liboso abatu lo liboso des coûté prestation les até na travail mba moko bo babino tu boza l'aise omoni siko omoni champion journaliste yo betanga plein émission na ngai yo be na net ya pomba yo linga kitsa micro to bunda nga na yo obunda dena matika songo lingo bunda nga te ngana bagarete pomba yo bunda nga yuma ngana obikisa yo batu ba luka yo ebi komele so yebisa no makambo sala na zando yibi mère mo na zando te nga yiba obakanga jo liboko no na zando liboko no na yiba te moni zando neza na tokenda cop compagnie te mère wana za mère atangisanga na première primaire na ndote salam ya buleke nga na yiba obabi okotisi liboko na sakina rien na ndote salam na ndenga sima mère na bouger ay madame atangisanga na classe ni classe ni bien pour hier na la maternelle on dirait maternelle yo botanga ne classe deuxième botanga ne classe mo te atangisanga la deuxième siko simba deuxième primaire siko yo zo diplôme nga te nga diplôme bon Minerva le grande mbriaka po na combien na 6e yo biga meshadayaka ozo meshadaye chigezo continue te na mboma moto na mona be école to ndira meshadaye no la tabert faut un stage tala caméra masa yaka mago finga nga me yaka est-ce que biko zota mwana mutu mabe yebisanga na yebi na ngo mais na supportant voilà bana poto no soba la no batu lokwa ba Charlotte Mavinga na Zurich yebisa Tonino Muzino garde-robe ya Suisse pesa bambote ebele et puis sans oublier Princilia pas maman la moi sur misune et séduire mi bal ebele belé et puis na pesi Fifi Pemba oyo ya Queen Mader moi so za na secret ya koloba na lolemo petala caméra yebisa bango senga bango pardon bon na sengi ba tutura bolimbisa Bobolimbi songo sengo na obude boy. Qui dit c'est la pas tort. Qui dit je sais pas la pas tort toujours. Au moment où tu es senga na benga bambila. Non bolimbi senga na mutu aza na accusation. Na nini? Accusation mais nga na non accusation nini? Te mutu ba condamné. Est-ce que François le voyait bien? Y a pas à dire. Bisou la pas à dire. Donc
charisme vinga la kacha Tunisie bango to apesa mutu makasi te wa batu nanga mère nanga Blandine Pemba merci na geste salaki mère nanga lisuna apia bambote belé kana to sisi to komo pesa bambote ah ya mabe eza mabe makasi senga pardon tala caméra pardon pas na yo tu pas caméra et pas bato yo kuna ba otala pardon à tout le monde na bodu kaka pardon lisusu donc batu to na babi ke ngana zoe na bango sondeni pardon ngana ali kamte na senga pardon na boma moto oki misabana batu bandaku ça va libana yo moi c'est pena qui faisait quel ngiosko ebisa na ki misenda toucher nga petit faux sola o pesa mukongo na émission charisme vinga na kata Tunisie omoni tala junior kabananga na to vanda omona ke na linga ko mingi to vanda Massa Vanda. Pour tout trésor, tout remaga na pesio mbote. Christian Luinda Majogwa solo na Mazembe. Jonathan na pesio mbote. Bolingi na pesio mbote. Joël Kimwa yoa mutnanga. Nabi que les 10 tozana bino en match avec contre Mazembe. Kande to solo la ki. Mais Diambo kani lisusu wabatu nanga te. Bata bimisanga moso bolo ko indi bango wana. On doit pesa mutu makasi. Te mutu makasi te. Tara mutu wanga lota nanga te. Yo zongo normal. Lota te. Jamais. Impossible. Ata mu komote na ulalo. Jamais. Mais anatir nanga. Ah bon? Na lota te. En tout cas mutu bomba lota te. Lota pona zwanini. Bino bo lota po boke bokemba. Nganote ko ya te atande ni. Oh ndo mo bandoki ba Holanda yo. Ngamona mama na ndoki. Oh. Tala ngai na bino bo luka boke ba poto bozo ba visa ba passeport mais ngala mona ka père moi mukola ndoki. Na se père na liaka moi kindoki na sona komika na poto na tikali. Na lia pe kindoki. Atini nga premier voyage na ke loka na Europe na komi kuna na tikali poste balandi sena na western no mona mona ministre bani ba na dégager na ozonga na ngali tutu mama na ntsonga ndo mona nga vrendo ki confirmer pela ki ozando ndo ka solo mais qui est l'église baba délivrer ba ko kate pour nani ay sera Mobutu Mobutu de adaya ke nga pe na adaye. En tout cas, Bolanda biso vraiment na pembe na mutu moko na lobisana nous garçon oyo. Yo siko tango tambola na yesa la konde. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Comment elongi moko. Mais yo quand même ça excuse. Nana debana. Ndeka jele na bébé bololo. Oh mikolo komo tinda bango pe ba yibaka. Te ba yibate. Bana wana na luka stratégie ni na rosala po ya mwasi na pesa ndeka jele po tata mbola tala rapale na ndenga so bololo wana pecha na serre mabe obito wa pecha na kanga dozo kolisa bana kana to ala baba na classe na 20 ans po luka na nde ba luka mbongo baba na classe na 20 ans anatanda ba luka na mbongo ba luka na la tika na soana na ndeko pusa na bondeko yebisa na bato ba Holanda yo leader na ope asengi pardon o botambola kana bosala ni mabe yo pe loba na un mot quand même na bato ba Holanda ouais ngabela na ndenga mabe te bino nde bo sengi pardon mais nga conseil na ope sara na basala nzambe sengi pardon mais bino nde bo sengi pardon pour na 4 espoir au sengate au champion à makasi au sengate pour to pese mutu makasi non moi je donne pas la tête crâne. Je donne pas la tête. Français, on le compte. Non, c'est ma façon. Continue. Mingi na pesa donc conseil na basel na nzambe o balobage Yesu atina malobe pa bango ya le roi muyibi pendoki bayebisa Yesu ki chasse baby zwa sikoke na bongisi mwa pantalon na nga na tena singa na bimi na keluka mwa malewa na lia na ya na bima na yo kuta siko Yesu aye le roi muyibi ayibi pantalon na nga zo bime luka na kewe glifelo pour niveau na ko beta Yesu yana no moni s'il vous plaît. Namona mwelo mo ba na kwa o Yesu loba eli na masa ni boloba la masa batani za bongo te apesa nde rapport afuna ba soda funda bango pa gérer pa nzambe abaka eli ta faire banyamo basali mais oui aloba bongo aloba la masa batani terrier apesa rapport pana ngane poka Yesu anga diete na loba ngo me du fois Yesu anga kete point te
moto bakanga yesu baye kolitwa na baotala baniamat ngaka 32 bima ipakamba basoda bapalanga basundoli Jésus. Oh moi c'est dernier de Mobulu ya Mobulu pe Jésus tikali mati pe likolo te. D'accord, alors bato bozolanda biso j'espère que to chité to cela qui bino pomba oyo bazo kanga partout vraiment pour nakaka to chité vraiment to telema Air Max vraiment ezaki kaka moi télé réalité moto s'appelle Sabino et bana potonyo so bo senga ngaye ye na zeli maman tu à Château Rouge na pesno mbote na mona moi ribe mataki mais merci vraiment Sandra Bossio Mogal Zatonga dans Samora en direct aux États-Unis mbay aussi là les professionnels du Djogwa Moma na pesio bambote mère nanga na bande sous Blandine Pemba merci na geste ndengo sala que ça lenga bien pourquoi pas na pesa charisme vinga na kacha Tunisie bana poto Londres mobimba Tunisie mobimba États-Unis mobimba donc y a pas à dire quoi. Merci beaucoup toyé na Kefebe moi na enfant pour aussi c'est qui numéro na ngana pierre numéro ah ozo pesa siko numéro na bato ba pesa ko mutu tu alinga benga otira code mboka plus 243 81 793 83 95 na WhatsApp penyo sora. Merci beaucoup Kefebe. Ouais ngana fan samingi ve na nga Chancel Memba de midi ve parler de Zwami ezangara moto. Oh parler de Zwami go ezangara moto pona kafria jouer bigara mère nanga Pierretto Dimbale mystique Pierretto Dimbale mystique yo fanda na bureau na yo Jenny le Aquarium moi c'est Pembe na bi Jenny le Aquarium et le garçon capable ba fan maintenant moi songi muke ponga la sensible na songi Jenny le mango boka est trop finalement ça rien nani te Jenny le maya mutu nyoso eza akabagane na mutu nyoso ya kabana mutu nyoso ezaka ke Yeba Sola c'est tout. Donc Chancel même avait parlé de Zwami après avoir on Zwami na carte si chengai. Donc merci beaucoup vraiment les loro sali na obo sana ngote. Pesa numéro. Donc ba fan tout balinga nga Jirens qui fait be choko frappa autrement dit choko frappa son ngozwa nga na Facebook obetika qui fait be choko ozwingai. Numéro na nga ya WhatsApp eza 089 80 26 342. Président Nanga Papi Kader Lingenda yo na fingo. Merci beaucoup. Na mwana mobali oyo babengi Air Max tozonga mwa muke poto otamwa na biso poto bima ngana suki awa animateur na bino benda beauté te beauté deuxième république vraiment na mungongo pene vraiment za cassé makasi to suki awa to selemine lokwana poto sepelisa bino ka ndebo yebisa biso bo sala ka musala bo continuer sala musala nde tata musala nde mama Charlotte Mavinga moi sa tembe sili bango baleki okana mutema mabe yebisa Tonino Muzinu garde-robe ya Suisse en tout cas Jerry Kobetox et puis Bibi Rita, BBC Rita, donc aux amis mystiques. Vous êtes belé. Master nanga moko mon ami personnel mutakot sanga Wester na kotanga combien de fois te Rodrigue Dimoke mobala Pembe na peso bambote belé na bosani sunani neri matata solisa Gérite et ça bien bosé belé Fanny Tsumbuka l'intouchable Fali maswa ko bina peso bambote belé zara yo et ça la bien et nani lisusu basé belé mais to suki awa ceux qui bossent plein na émission oyo Meme Sifa na ko na Facebook au répondre Meme Sifa fali maswa kwa yebisela ngayo tokutani na émission koya na émission j'espère que moi mobalo asimbaki caméra ezali Air Max autrement dit Café Room oyo asimba caméra et puis na pesi boss na ngai oza na Canada na pesi bambote ebele profil de Montréal l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord papa na Destiny Moseka c'était Jerry Kobetox 207 il y a rien en face 207 azali boso tokutana na émission akoya Cascador Pomme na peso bambote belé bye on se retrouve na numéro